tunafagia mea mbuji ziko na ufagiria hamfanyage salon. Ouais. Chaque samedi mairie ya Goma esalaka tour ya ville po se rassurer na effectivité ya salongo na mboka Goma. Lelo touti côté ya Kilijiwe malheureusement toye kokuta batu ya bapikipiki ebele baza kosala olia kosala salongo bango baza kosala Transville yango nde tokangi bango ndenge omoni bamoto awa tokangi bango po ete bango pe ba respecter mibeko ya l'État. Un mois baoleka awa, dans un mois on va leur mettre leur véhicule, leur moto. Message nini na propriétaire ba boss na bango tolingi toyebisa bango ke mutu oyo ayebi ke moto to bis eza gagne pe na ye ba conseillaka bato oyo bakumbaka yango parce que chaque samedi de 8h à 10h ezalaka salongo. Donc mutu oyo nyonso ayebi ke eza gagne pe na ye batiaka mituka na bango na bamoto na bango na balabala te. Mituka pe ekangami babisi na bafuso bango pe tokangi bango. Eza na mutu na moto zali nango mpona bayimboka bazali komituna bosoto boye botika na balabala lelo salongo roleka sanza moko to pe poso moko po bosoto bona bobimisa balabala bokomi kopesa bayimboka bokono bandenge na ningi lo kolera obanti nini penza na tina likambolina nengo yebi mouvement ya AFC M23 c'est un mouvement qui se respecte et nous avons mis en marche toi na ba partenaire na biso toi na des sociétés moko eza na commune na Goma mususu na commune na Karisimbi aussi to instruire bango. Donc chaque fois qu'il y aura des déchets baoleka bauzwa ba déchets ngo na kotia ba kokendo tiango na ba dépotoir parce que population ya Goma eyoki déjà que ça longo eza punition te eza façon ya ko assainir ville de Goma. Pour ça nous tenons à remercier toute la population de Goma na ko encourager bango ba continuer bongo pour être ville à Goma eza la ville la plus propre d'Afrique. En soi, je m'appelle Georges Bouch-Boulenda, je suis le chef de quartier Katoui. Ouais. Donc je suis très ravi de voir le maire avec ma population en train d'effectuer les travaux communément appelés Salongo. Ouais. C'est une manière de confronter la population et aussi de prêcher par de bonnes œuvres. Et je suis certain que la population aussi va comprendre à s'approprier l'activité de Oussaf Kouetou. Quel est le sort de ceux-là qui n'ont pas respecté ce mode d'ordre de l'assainissement de la ville? En fait, la loi est claire là-dessus. Celui qui ne respecte pas en soi, il a ses sorts. Donc nous allons nous impliquer aussi pour essayer de corriger pour ceux qui ne respectent pas les salongos. Imaginez quand le maire peut quitter le bureau pour essayer de se rendre sur le terrain, vérifier si réellement les salons est en train d'être fait comme il se doit. Donc c'est pour dire que tout le monde est censé de comprendre cette importance de rendre notre ville propre. C'est-à-dire celui qui ne respecte pas, il est contre nous et il est contre ce que nous disons, la lutte contre les épidémies dans notre chère ville. Merci.